Na cadre ya clôture ya mois de la femme topé mois ya mars ba mama ya IVT ezali bongo union pour les valeurs tshisekedistes ezali bongo dirigé par honorable président José Kalala Wakalala JKK ba organiser événement monene na siège à partir à tout la province ya Okatanga na ville ya Lubumbashi mingi na balabala na kombo ya Kasavubo. Bien aimé dans les seigneurs Tubakanyangembele. Bandeko babolingo na cadre ya clôture ya mois de la femme ba mama ya parti politique IVT oirakisi Union pour les valeurs tshisekedistes oizali dirigé par l'honorable président José Kalala Wakalala JKK ba bon organiser milulu ya monene na mopanzi ya Kasavubu na siège ya parti IVT tout ça bon na province ya Okatanga oizalaki bon na thème ya monene comment devenir une femme de valeur kasi boye ba ete nyonso bandaki bon na losambo et puis ba ki bon ko observer une minute de silence pour na bandeko na biso ya este kasi boye ba ba mama ya IVT ba profiter na occasion oyo pour na lancer message à soutien na candidature ya président provincial ya IVT au Katanga na poste ya gouverneur ya province na kombo ya Bishop Linza Lukeke ba lo bate po bazwa zéro. Nous les mamans nous profitons de notre mois de la femme pour témoigner notre soutien total à la candidature du Bishop Linza Lukeke Philippe au gouvernorat du Haut-Katanga. Papa Bishop Linza Lukeke Philippe, un homme intègre, un homme fort, un homme social, un homme travailleur, Baba Wabantu, Wakaribu Nashie. Événement il qui pas maté parce que autorité morale José Kalala atindela ki bango ba maputa lobaki ete ba mama ba kotirika kabote moi maputa po esala bango esengo kasi na esengo wana ba mama baliaki lisango diataba. En tout cas papa Kalala tozongiseli o matondi mingi et puis merci mingi ya ba mama na bilamba oyo tindeli biso tosepeli makasi papa koyamba bilamba na yo biso toza kaka nsima na yo toza kosukuma yo liboso mpo toyebeke soki oke liboso biso bamama tokozala na valeur yango tobeteli yo maboko mingi epi vice-président provincial en charge de la finance et puis président provincial AI Eric Lopungo, en absence ya président Yemoko provincial Bishop Linza Azangaki Malobate, Alobela qui quand même Toyoka Enanoa. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Ça coïncidait avec le grand jour, le jour où nous avons célébré la résurrection du Seigneur, et ça coïncidait aussi avec la clôture du mois de la femme. Alors, la femme de l'IVT s'est mise vraiment debout pour organiser la journée d'aujourd'hui, la clôture du mois de mars. Et j'ai été très ravi de voir les thèmes que les mamans ont développés. On a parlé de la femme de valeur, on a parlé de la femme qui doit se reconnaître d'abord qui elle est, et on a parlé aussi de l'autonomisation de la femme. La femme doit se libérer, la femme doit s'affranchir, la femme doit être indépendante et doit entreprendre quelque chose au lieu de rester toujours à la maison. Et ça fait partie même des valeurs que nous prenons et que nous encourageons au niveau de l'IVT, notre parti. Ba cadre ya parti politique IVT batikala ki simate lokola Siri Doué Mopapa yepa ki ko soutenir ba maman na événement tous les cas. Moi je suis pas femme, mais nous devons accompagner des femmes. Réellement, le monde est constitué de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, c'était la journée dédiée à la femme pour la clôture de leur mois. En tant que responsable au niveau national, je suis venu pour que je puisse accompagner les femmes ivesiennes, les femmes qui ont compati avec celles qui ne sont pas avec elles ici.
entre autres les femmes de l'Est, que vous connaissez bien pour les situations. Alors, je suis là pour accompagner les femmes ivesiennes. Na soka ya masolo mwa kolia komela ezalaki vraiment na rendez-vous banzembo pe ebetamaki na bikelekele kasi boye baete basukisaki na losambo toujours na système ya Bijika Twekesha. Tutatika accent kwa hii organisation.